Oh, le chouchou ana. Piaka bokechu muyibi. Piaka. So muyibi. Piaka. Peuple congolais place tout pour mona de deux individus na bobeta bango. Miyibi. Vous comprenez? Baza ba vrai ba miyibi. Ba trahir na ndenga lokoso. O ngana zola kila bango ekozwa bango. Oyo ngana zoloba soki naza na peuple congolais o ngana lia mbongo ya mutu na komba oyo ngana participer na busolo ekolanda bango. Parce que o basala nga baboma nga. Parce que je te noyau dur ya combat. Na bana ko boya tout ce qui est l'argent, tout ce qui est corruption. Ce qui n'a rien à lobby, non, ça se passe pas comme ça. Et non, nanga bana ko peser. C'est pour cela bana ko luka nga baboma. C'est pour cela batantanga partout. Il voulait même bâtir un poisson. Bateau yo monio. Ba invita biso na restaurant moko bo chance na yate. Batou ba sumba pulu. Na Belgique bateau yo monio ana. Ba bakenda ba sumba ba pulu. Ba diarrhée à danger quand on comprendre que ils ont poison. Parce qu'il y a un poison dans nzoto. Oh, mais ngana yebi bateau ana place kendaki. Ba betaka ba poison ba 5 ans. Yozo kanisoza mobimba megolata yo boko yoka surtout oyo bazaki na komba bosali erreur wana bokesa lié na batu wana boko yoka ata 3 ans bomona banzote bandi okonda batu musuba okanisa mutu wana sida mais bokanga date ya lelo keno mutu wana betaka tu na Rwanda ti sala pe matanga to zela pe utia oso sal bisope to ya kolela ti lelo tuzomona salete tuzomona logote et sengora kozwa mbongo muninga lelo muninga kufi olela ete bomba yo mto recruter ngam tunaya na CDZ na kutaka ye na salo Godé Kimani na Paris na Barbès Anvers Barbès nde na mobiliser bango na bana mobiliser bango na bafali pupa to bana ko vanda biso tout ensemble na doute que c'est les uno accueilli na Goma na bengi c'est les uno na selezino tango na bengi na caméra tango yambi téléphone bazaki na colonel moko ya rebelle comme na Amisi na Willy Ngoma. On comprend? Na tuni qu'est-ce que tu viens faire là-bas? Oh général ndenge zaliana mutu na mutu a osala opposition na ndenge na nga cité hein? Est-ce que yebi place onyati? Mais azaki ce qu'on a massa na nga moko azaki pembe na singa bité koloba bingi te bato autaikini. Abi bato wana baboma bato soko attaquer obimisi di banda trop ba oboma ye omona eti abisinga ta awa bokosa biso usele zino abisinga na kosa ye bomanda oyebisanga yi o barwande angana moni barwande te na moni baza ba congolais photo vanda ensemble babiloko zo bakana banango kuna amoni mutumba la moko a changé. Qu'est-ce qui se passe? Masana abisinga dosé abisi bon c'est les zino mukolo koya lukanga tusola na pale mukolo pe aya na tika komona bengi ngate na yoki ka message na télé et pas na bino. Oh de toutes les façons Babé Masombo a rejoindre biso na M23 soko tiaka ba komba ba tout na makambo na yo wana za makambo yo moko o s'engager mais soko kufi okufa yo moko parce que au finga ba Rwandais pendant des années to tindika Kabila na ba Rwandais leo yo lelo na tongo baluki okay na Rwanda parce que kokota Goma ezakandeni faut que na aéroport à Kigali à partir de l'aéroport de Kigali ndio kotisko Rwanda siko ba Rwandais o to finga bango to sala o to ko sala et puis ce sont des grands rancuniers et belé abatu babosa na ba Rwandais ce que nous avons fait en 98. Selon yé azana ba doute lobi et après ça ils ont information sur te ce qui Willy Ngoma kufi ou papa chef na bango bisimwa oyebi bisimwa maman auti koloba oh c'était un assassinat ce que vous avez fait donc azo regretter acte na bosali acte nini ba congolais basali bon tango ba boma ba généraux na biso belé ba kufa ba mbuza mabe ezaki ba acte mabe te. Mais lelo yosiko ya bango ndesiko et comme acte ya assassinat mais batika ba jeko bango oyo lelo oyo ba ke rejoindre soi-disant sauver le Congo ba sauver Congo na nini pour bazala ki wana ba sauver ki bisote bazo boma biso lokola bantu participer ba yo kamaka ba ko participer comment bazala kana bango parce que chef na bango a imposé bango cette fois-ci bolera mbongo nanga
bokozala nanga ensemble. Ah bon? C'était comme ça? C'est comme ça, maman. Yo politique ya randeni. Nous mourons ensemble, nous vivons ensemble. Si présence à bango ezala que pour Joseph Kabila a imposé qui bango. Mais bien sûr, leur leader, le lobby, il faut beaucoup tabino. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Non, de konaye wana. Bazwa mbongo ya Muzitu. Donc Muzitu zaki ex-premier ministre ya Kabila. Basa la conférence conclave ndengwana bapesa bango mbongo. Bazwa mbongo ya ba concert pour ba concert banda kozonga na Belgique o babetaka nga na Belgique batuana. Bazwa mbongo ya Moïse Katumbi. Azaka kutu na salaire et pas Moïse Katumbi. Parce que bato ya Moïse Katumbi ba ko contacter nga na Paris ba bisinga ba nikono mususu bazaka na biso na ba pesa ka bango ba salaire nga na lobaka non. Bazalaka na Laurent Sokoko za mutu ya Kabila. Donc ces gens-là ils ont dribblé le peuple congolais pendant un certain moment, mais comme peuple c'est qui n'a pas ça ya koyoka batu. Mais nzoka batu ngo bazalaki na peuple été. Non, les lots bolingo ba combat la bango nyonso ke la mai. Mais bien sûr. Vous le que bazo yoka na sous-sauté. Oh, mais na lobby yo kanisi acte wana ya trahison. Oh basali. Ko rejoindre bato oyo bauti ko gouverner biso pendant 18 ans qui n'ont pas construit même pas un hôpital, qui n'ont rien fait, ba s'enrichir bango moko. Non, attaque peuple congolais ngo alimbisa kame oyo komi ko limbisa kindoki. De tobosa na facilement makamunyo seleka place barma tongolo bakufa barosi mukendi bakufa bato wana nyonso ba martyr nyonso Congo 20 millions de morts bokechuna eso babanda ko belela lelo babungi na minoko na bango Kabila est devenu saint leur leader namoni bandeko oyo bazama be makasi bakoboma Congo facilement il peut détruire tout le monde facilement déjà basala yango en cachette donc pour moi place tout peuple congolais au monde bango si il s'agit de boire la bango mabanga boire la bango mabanga bazana na biso li susté bazana sona combattre to rallier bango définitivement. Ah bon? Sauf oui to rallier bango définitivement. Paris a ngana ba petit à Paris. Ils a fort ils a organisé. Ils ont organisé buzo bangam tuna ebisio. Maman namona kiyo boye. So na lobby to s'organiser na ba petit na base. To lobby qui est beau à partir de l'élo tout ce qui est dignitaire. Il y a ce qui est de ma colorate ba unyatati. To lia bango na ba hôtel. Réseau ça to revendiquer ba dora na biso. Oh tous des bêtises. Pour les mbongo Congo gratuitement. Et ils ont rien fait pour le Congo. Tous ces mondes qui sont ici. Et je le défie, je le dis à haute voix. Ce balingi to beta na to beta na bango. Nana troupe blagité. Et puis bango tout ba yebi. So na baniko benga ba base ba boala be na bimisi ba pété ba green na bimisi ba créer ba nini ba sarcelle. Na vana bango des réunions to baniko fouiller. Ba pakata bango tout. Dere kutika la vie. Tiko réunion sacré ani. Ya ko dem konzi mbom. Regarde na sito biloko le kapona makamunyo so na sala pona mboka nanga. Na nyata batu ebele. Obeta na beta batu ebele ba beta ngai na bimisa ba mbongo nanga batumbanga ba camion ba panzanga ba voiture na ya na ba mbongo na marché makolo banda Bruxelles banda Paris Bruxelles pona Congo. Moi je namona kamutali kinga na combattre na ndenga libanda bo. Amona Haïti na sala tellement trop na mobiliser et puis ba période on a mobiliser maman ba période oyo donc ba internet au biso bo sala la biso lelo réseaux sociaux et zala ki penzati biso zaki bouche à l'oreille maison awatoza chez maman Nicole Malonga yaka esa na poto ne yevite yaka tokisina metro chateau mutia daka yau awa uzomona kimbondo la Paris jela na oyeba asaka mon nazabo asaka so bila metro bisa tani ba nini tanga awa toza yaka soni na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza la magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka na tâche
tozolobela makambo ya batampo bamama babebe ebele bamama bazotambola kaka na bapoudre na bafond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na chateau minaye mpona kolongola batampo ya bamama banduki ya bamama oyo baza na besoin kosala taille mpona kokitisa mamene bamama oyo baza na besoin ya kosala baforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene baanche monene bipende monene. Mama Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafait sein mollet hanche non yozomona te eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali sa grandi dimension olingi soko moni ekoki koti wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Devilesi yeyo azobongisa loposo baprodit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà boyate nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo yango kala awa toza boyate nango Nicole Malonga. oyike awa na los magasin ezaka moko e Mama Eunice Banze ezaka nde monene boye kitoko boye donc pour découvrir magasin oyo eza tellement monene eza tellement na baservice ebele boye nde na telemi awa tana na exotique mpona makambo kolia na los chez Mama Eunice Banze bokolia pepele o malangwa o bambisi ya kokauka pondu koloba ti mama asalaka bantaba baimporte tout ezali awa biloko tout bokoluka awa na los chez Mama Eunice Banze boza ya kosepela po découvrir ensemble na ngai wana bezozwa 20 sacs à l'eau sous 50 sacs au wana manifestation fête baptême retrait de deuil awa tekaka ba sac à l'eau un sac de riz en gros ongozwa sac à l'eau sac à semoule okozwa ngona ba prix moko très abordable. Mama Eunice Banze, la différence c'est la qualité, full service, la fleur du jour. Esilita osombi bijou na yo oza na assurance o garantie à 2 ans okolemba yo moko 2 ans kosila ba bijou tout bokolinga eza vraiment fantaisie eza garantie à longue durée. Esilite oh sac à mesdames yango oyo tala ba sac plaisir marque qualité moni marco Mama Eunice asali biso plus de 1500 pièces boye osombango na prix de gros osombi ebele ba prix nde ezosekisa nga to wana cosmétique bamama ongo kanga suki eumela omoni biloko ekomaka tala ebele kitoko na motu ba couleur ebele basangisa oyo ka moko oyo bakangi motu mobimba moto akosoto foso yango 4 foso yango 5 te chez Mama Eunice Banze ana lost ka moko oyo ekota motu mobimba bameshe peza cosmétique eza ebele monene biloko omoni bacouleur eza ebele yo moto olinga bachaussure ya kano bapapa wana na los wana chaussure mo ya mwa jar chez Mama Eunice Banze bachaussure ya kano provenance d'Italie lokolo nde base omosanti koko mwasa solo fo bwaka super wax original ya pirate te super wax ya solo eza te kazoteka yango na ndenge ya mafia te eza en direct d'Hollande bahollandais nde bafournisseur na ye azwa penaki aza na fournisseur ezalaki ya mbata to ya mayuya akotanda boye te ndenge atandi boye ça veut dire aa na autorisation aza na droit nango toyena masolo ya banque tolie tomeli tosali bacourse tolati bien tobongisi suki awa banque nickel oyo ofungola bacompte nickel na bino awa retrait d'argent transfert d'argent nyonso esalama awa na lost chez Mama Eunice Banze okofungola compte nickel na yo na quelques secondes okomi na compte bancaire pete aza mpe na baagence ebele ya transfert d'argent koretirer koenvoyer et puis bafrais moko mukie. La fleur du jour Mama Eunice Banze abominga alobi madeswa vert oyo bosombaka soki na combien wana likolo bazotela bino bakopu tala mbimba yango chez Mama Eunice Banze tikana zwa mbango Venez vite découvrir chez Mama Eunice Banze full service. Voici l'adresse. Guest, Sestrade 92A 9300 à Los. Chez Eunice Banze, la fleur du jour.
Eunice Bonze, la femme intelligente. Boya et Bélé. Ici c'est Paris, 44 boulevard Ney, référence porte de la Chapelle, non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva et Lengi. Kolia Kitoko, cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi olia biloko ya mboka. Ondu, malangwa, mboto, lipoke ya ngulu, taba ya kotumba, lipoke ya mpoka, légumes verts, na moteke ya moto. Awakutu masanga ya malili, erataka te. Adresse Ezase Moko, 44 boulevard Ney, non loin de la Didas Arena. Je suis chez Mama Wiva. Je mange, je viens à peine d'arriver sur Paris. La qualité fait la différence. Venez découvrir la classe et la différence. Ça c'est la différence. Lengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles, ma frère Joe, place des Amoko, cuisine arabe, cuisine africaine, chez Mama Wiva. Bienvenue à l'ère du débat, c'est la vôtre, Gludi Diasuka, la million de la presse. Merci d'être tellement nombreux en train de nous suivre en ce moment. Merci pour le temps accordé. Merci à tous les abonnés fidèles de Rengia Congo. Et merci à toutes les personnes qui ne cessent jamais de nous soutenir de temps en temps. Merci à Tressim Belinga Pro derrière la caméra. Merci pour la réalisation de cette émission, l'ère du débat. Merci à ma grande famille, Diasuka, et bonne fête de droit de la femme à toutes les femmes au Balandarabiso, femmes battantes, femmes modèles, femmes courageuses en tout cas. Et bonne fête Nabino. Merci à Yaouni Chebonze, la Pécho Mboto Nabiso depuis à Lost. Merci et merci à la première dame de Lausanne. Merci Kuyago Belisha Maman Nari Djandé de Wawa. Elle n'en fait pas comme les autres. Merci à la joie Mado Pichuna. Bonne fête à toi. Aujourd'hui, je vais recevoir le général Babé Massombo. Ça fait un moment, la solo n'a été Makaboleki tellement belé, mais les lots, aussi sous occasion, et surtout au Banda déjà 2026, tout solo là concernant Mambo et Talimbo Cannabiso, concernant l'actualité, ils ont dominé du côté de la politique de notre pays. Voilà pourquoi je vais les recevoir aujourd'hui à l'ère du débat. Et soyez prêts, attention, parce que le solo là, Ezali. Merci, l'honorable Patrick Mouniomo, merci Yaouli Moucheni, Code mondial, plus de ça 43. Merci Nabino Nyonso. Le général Babé Massombo. Bonsoir. Bonjour. Ça va sinon? Oui, bonne fête de maman. Merci beaucoup, merci. Moi, Nabino, Toko souhaité Bino, na souhaité ba maman Congo Nyonso Mbote. Merci. Et bah bonne fête. Merci. Et surtout aussi Pénana Yemoko le général. Ouais, toujours. Très en forme, bien habillé. Comme d'hab. Ils sont sur la période de combat, ils ont mais de l'eau, tout le monde a politique, bon, tout le monde a amélioré quand même, façon que vous allez bosser à battre. Merci beaucoup, général. Comment général les Arara, fonctionne en tout ça la marara? Mais non, écoute, je suis général nommé par le peuple congolais. Je ne suis pas général de brassage, je ne suis pas général et ce qui a armé Moroboy. Non, je suis le général du peuple. Peuple ndé pesanga graduana na lukango te na rapena posana ngo toujours peuple pe golobake tika na yo makamboana na tikinanga. Je le fais comme ndenge bango balingaka.
Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Ça honneur et puis c'est en mingi ya kozwa yo na plateau lelo. Message koza la nini na bana mboka nyonso bolanda biso abatokota na ba question. Non message ya libosé zalina na souhaita ki ba mama ba bonne fête na bango moi na bango il faut to komisa bango to sepesa bango donc na spécialisé fataki mbote lingondo mwasi kitoko na souhaité ba ser na nyonso. Na souhaité ba mama ya bana na nyonso ba bonne fête. Na souhaité pe bandeko na nyonso ya basi ya libanda comme ya kati donc ça va. Très bien. Donc biso ba mama tous à l'honneur. C'est très bien. To beta ma solo et tu connais ka dernièrement drone qui est kanga Wilingo mamoko ya AFC bar M23. Naza sûr yoza moto oyebi histoire ya Wilingoma ope kokopesa biso pe ba détail misusu concernant mort ya Wilingoma ba congolais belé misu ba sepeli vraiment une grande partie la majorité ba congolais ba sepeli na liwa ya Wilingoma yo analyse ñu salaki concernant liwa ya Wilingoma ngai na solo ki yango déjà na plusieurs chaînes ba collègues na yo liwa ya mutu ba sepela raté mais eza réponse ya bankambo oyo bango basalaka moni tango bango basalaka misala na bango basepelaka bon misala pe ya baninga pe soki esalami ba comprendre parce que ezali musala oyo bango baponaki lui azaki porte-parole ya ba Rwandais et tango baza ko agresser l'armée congolaise il était quand même devant la scène pour na kolekisa comment il maltraitait l'armée la phare RDC so il est akufi bon que son âme repose là où Dieu va le permettre de se reposer. Ngai na yebi place oyo baponela biso te ke chambre nde babe masomba kozala chambre nde kinga na kozala ngana zana niveau anate mais son âme doit se reposer là où Dieu veut. Donc pour ngai mission na na mokili esili azo sala c'est comme mission nzambe. Voilà. Très bien, général Bamé Masombo. Du coup, est-ce qu'il y a un message monene pour na BAM 23? Oui. Oui, il y a un message parce que à un certain moment la République démocratique du Congo était menacée. Batouba que nous avons perdu beaucoup de gens. Pour la même histoire qui se répète tous les jours. Et au moment une grande partie à Batoubazo qui a agressé la République démocratique du Congo, bazo bima na ba pays mususu, mais bazo ko kota na pays mususu pour ba boma rabana mboka. Babo sanate ke babana ko boma bana mike bazo ko tuta bango na mutute ba mususu bazo tungola bango bambeli ba boma biso na modèle nyonso. Mais lelo yo soki moko na bango akwei na moni ba chef na bango bazali kolobaloba les assassinats mais quand babomaka ba congolais ils ont assassiné ils ont violé ils ont crime pourquoi les lots ceux qui manivelle et tourner vers bango retour de manivelle et comme ça la bino passe bon ba congolais ba kufaka et ça la biso passe biso to yebani comment les lots normalement biso to ba c'est simple to yebana te na mokilio to yebani pour la souffrance du peuple congolais. Tant qu'on va au moment de Konabiso, tout le monde qui ça ne va pas, il faut tout l'oba. Il y a les lots comme célèbre pour na batuerie wana. Donc ce qui les lots babissima babimi ba comme koloba. Ba chef ba M23 ba comme koloba. Mais ngana comme ko seka bi ah bon? Njoke sala kapasi. Na sweli balobaka mukoki mutamu kwa nguru kinadamu machungu. Cela veut dire quoi? Okobeta nyama mbeli et le belé le côté mais ce que betimbe ba betimbele pas moi na yo et sali au passé je comprends ya ngwana moni ko sala moninga mabe eza mabe nkolo mabe wana ko zonge pa na yo et ko sala au passé baza na calme donc eza signal munene le temps si sont intelligents de prendre la fuite avant que les Congolais commencent à faire ce qu'ils ont fait ce que eux ils ont fait parce que makambo ko zonga ndo omone ya mokile za katuru atu
lelo bino bomoni boa bagangi lobi kuna bato mosusu mpe bakobima bakoma bagangi. Donc vaut mieux kolingaka te kobima gangi na miso ya bato zala na posé. Donc bango bazwaka bisaka na bango soki baza intelligent baza mayele bakende na bango na Rwanda bakende batika Congo mpe soki batiki Congo mpe bakozwa retour de manivelle te. On a connaît nanga ami abongamaka déjà. Non, Corneille Nanga kutu yé kutu eza sujet kolobaka te parce que lui c'est un grand traître au monde na Congo. Tout le monde a ba traître, tout le monde a ba tout, mais lui c'est un grand traître na niveau moko, je ne peux pas imaginer. Donc ils a ba au sommet à ba traître. Si c'était quelqu'un qui était homme de paix, président ya Seni, oy bongisaka mabongisami ya ba élection peuple et que ne ko voter mon konzinaye. O bongwa mo komi ngando, o komi rebelle. Mutu na ko koma rebelle ta. Mais lelo akomi mutu oyo azuli ngomba ebomaka ba congolais. Mais c'est grave. Nako kama ngati lelo na comprendre ngati o meti lelo ntango na mona kaleka na télé azotambula mais comment mutu ko changer mbala moko mutu azaki sango mbala moko akomi babenga sango akomi assassin rebelle akomi mbala moko assassin rebelle te assassin donc alongwe na raya bato ya malamu amikosi na raya bato mabe ye kutu pona ngai je sais pas so ba usana na nini bon ngana pe ministre de justice te na pe président de la république te na zape JGPT na ebité sor na ego zala ndenge nini mais andi maka onyo se koyela mais azana sikona problème mibale azana problème na ba congolais azana problème na ba rwandais parce que quand les rwandais vont prendre fuite baolingate Corneille Nanga akena kovanda na Rwanda c'est là où il y aura sans refuge. Mais bien sûr nana oyamba parce que Paul Kagame akolingate a garder na Rwanda parce que ikoza la raison oyo ba congolais ba kobanda ko attaquer Rwanda parce que ba yebike ba rebelle oyo ba congolais batakaka Congo ba vanda na Rwanda donc to sala la même chose ndenge Rwanda sala rassembler kolobake no ezali ba ADF ou bien ba interamwe ba ya bazala na mboka na biso nde bango balandaka bango mais interamwe alongwa na pouvoir depuis 1994 les derniers soldats biarima nazaki na 20 ans akokisi peut-être 60 ans azo en force c'était ya obunda mais comment ti lelo bango ba revendikaka eloko wana biso pe to ko revendiquer soki Corneille Nanga na ba bisima ba ke vanda na Rwanda biso pe to bando kota na Rwanda poto kende ko lukaka bango voilà. Ok, donc très danger nde yango wana makambo drone et tout le monde peut batu ya eu de pes bazo CP là ba le bit que président Félix aza makasi mingi est-ce que ndenge drone wana ekele ko localiser Wilingoma ezala makasi ya FARDC na biso to eza ba américain to analyse news ça qui bien information non news les américains sont pas là c'est une question de formation l'armée congolaise la FARDC non, d'abord, phare RDC, et Tindaki, de bons soldats, bagana aussi la formation na niveau ya Israël, bamsubauti Turquie, bamsubauti Égypte, tout ça. Mais zaki ba expérience ba kende ko tester bango, ba sali ba expérience bango, ba tindi ba drone na niveau ya ba bisika ba opération, oyo sala ma oyo na zone rouge. Bae kokutana na cortège ya batu wana oyo bauti kokwea na mbisikade wana ndenge ya liwana ba drone eza ndenge les drones ils sont localisés et donc tango mataka eza pe na ba caméra donc muto za ko piloter yango atikali na base azomona ndenge zokende donc akokomona mouvement ya secteur wana mobimba vous comprendre soki amoni ke oyo eza cortège ya ba rebelle ba ennemi a bombarder yango. OK. Au moins le système et puis ils ont un système sur ba drone ezali commandité direct na cible au moins ba GPS système à GPS donc ba lobi donc ce automatique yango awa to tindango na périmètre boy ko sala par exemple 20 km
à partir de 20 km cible na biso ekozala à tel endroit et sur tel endroit et mbala moko parce que drone ezokwea mbala moko na bombe moi parce que drone ezongaka te drone ekendaka eza kamikaze soki ekei mbala moko s'exploser sur place etikali mpe wana libela et pété oyo akokutana nango voilà corps ekomonana te baindisi non moko te il y a beaucoup de gens qui ont la chance bakor na bango emonanaka bon mosusu mpe emonanaka te ça dépend quoi contrairement neti oyo awili ngoma tozosala basigne moko te ou bien bainformation moko te ezolakisaka ye non après badetail mosusu nakipaki te nazwaki information lokola bino nyonso parce que eza ngai te moto nakondizaki drone wana mais tozwaki kaka badetail lokola bato nyonso très bien ok mais sikoyo après makambo ya ulingoma toye komona subitement to aleningani video ya général bamai masombo bandeko balobi eza buzz osali na selezino toyebi te eza buzz ou bien bokutana ndenge nini nani ayaki vers l'autre yo vraiment na qualité na yo simbala na selezino bafilme bino qu'est-ce qui s'est passé réellement général réellement moi je n'étais pas au courant de rien namoni kaka moto abimeli nga na plateau yo ozalaki nazalaki déjà na plateau na collègue na yo nakotanga ekombo Marlène voilà donc ye moto abengai ngai nazalaki na epa ndeko na yo mosusu epa ya journaliste mato mpe après abengi nga général ndenge nini lekelanga nga bina natanda leka ainsiste comme nalaka na nga gentil nalobi bon nakende kaka na assiste ndeko na ngai ndenge azolukanga bon namoni jeune homme wana aye akoti abandi kosala bacérémonie na ye place nga na ali parce que omoni to nayebaki na nga pete donc omoni eza na makambo moko lekaki liboso bato bakoti kaka mbala moko bamoni makambo wana ye akendaki Goma ntango akomi na Goma nga nabenga ye nabenga ye nayebisi me mpo na vérifier parce que aza motu oyo parmi ya bato na rekrita na komba nga motu na ya na selezino nakutaka ye na salon Godé Kimani na Paris na Barbès Anvers Barbès nde na mobiliser bango na bana mobiliser bango na bafali pupa to bana ko vanda biso tout ensemble et pas Godé Kimani et ce jour-là je me souviens na oso anaye si je me souviens le mémoire est bon na ibisaka tant on a mobilisé na ibisi fali pesa ye mbongo azan piaka fallait appeler ça $200 200 euros si je me trompe pas. Na recritara selezino fallait pour pazalaka. O makamno ebisa solo soko bukutani na jeune wana ebisa oui ça makamba solo. Tuzaka na C na cave ya Godé Kimani na solo li après na ebisi fallait pesa ye mbongo fallait aussi na pesa ye pesa $200. Maintenant nazalaki na doute que selezino accueilli na Goma na bengi selezino na selezino tango na bengi na caméra tango yambi téléphone bazaki na colonel moko ya rebelle comme na Amisi na Willy Ngoma on comprend na tuni qu'est-ce que tu viens faire là-bas oh général ndenge zali ana mutu na mutu aosala opposition na ndenge na yenga cité hein est-ce que yebi place onyati nazaki siko na masa na nga moko azali pembeni na singa lobi te koloba bingi te bato autaikini abi bato wana babomaka bato soko atake obimisi ye libanda trop baboma ye omona ye ti ayebisinga te awa bokosa biso uselezino ayebisanga nakosa ye bobanda oyebisa ngai o barwande anga namoni barwande te namoni baza bakongolais il faut tovanda ensemble babiloko azolobaka wana banango kuna namoni mutu mbala moko achangé abi qu'est-ce qui se passe masana ebisinga dosé bon selezino mukolo koya lukanga tosola na pale mukolo pe aya natika komona bengi nga te na yoki ka message na télé et pas na bino oh de toutes les façons Babé Masombo a rejoindre biso na M23 soki bar soki nini babiloko na bango basala balobaka na ebiango te après ça communiquer que yo rejoindre bango annonce
navandi nanga naleki pa confrère na yo moko adi londole na Kazarema, je ne sais pas si vous oyebi ba émission wana ici c'est les ino so ozosala vi na yo sala yango na kombo na yo kotiaka bakombo ya bato te na makambo na yo wana eza makambo yo moko osengage mais soko okufi okufa yo moko parce que ofinga barwandais pendant des années totindika Kabila na barwandais leo yo lelo na tongo obaluki okei na Rwanda parce que kokota Goma ezaka ndeni faut que ta na aéroport ya Kigali à partir de aéroport ya Kigali nde okoti siko Rwanda siko barwandais o tofinga bango tosala o tokosala et puis ce sont des grands rancuniers et belé à batu babosa na barwandais ce que nous avons fait en 98 avant Ngana ya poto juste Mzee Laurent Désiré Kabila à côté na pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo? To bengana bango no to bengana bango et puis tout ça kozaki na Kinshasa à l'époque mais yo kanti bato wana makambo to sala bango babosana ou makambo bango basala biso pe to bosana comme biso ba Congolais to bizengi bizengi la benza oyo ko bizengi omoni peuple congolais bo skizenga na terme babosana rapide maimaleka biso tozali bato tokosala alliance na bato wana te parce que tokomi na ba conflit moko inoubliable to perdre plus de 18 millions de Congolais donc au gros ça 2, 3, 4 pays otie Uganda, Rwanda, Burundi na Togo wana nyonso na donc ekosala jamais 20 millions de population mais boma biso ti lelo baso boma biso tokokoma même 25 millions de Congolais to perdre na nature gratuitement mais Congolais azo se permettre kokende kosala alliance na bato wana po azo pouvoir. Est-ce que vous trouvez ça normal? Na biso ba combattant oyo to bundeli Congo na ndenga busolo sans aide mututé. Ba c'est les inowana sako mama sako critiquer bango. Ils ont fait les efforts pendant période où tous na ba problème ebele. Tous otambola na bango na butu moi na malili na makamunyoso et puis sans aide ya mututé. Ce qui m'énerve c'est que to bunda sans aide ya mututé. Tobana ko mobiliser peuple congolais sans aide ya mututé biso moko to sankisa ba 10 euros. Lui là c'est les ino parfois aussi ça kobeta musique na banganda c'est moi qui partais le chercher na ba musique na ba bafle na pour to que na animer ba marche pour souffrance ya peuple congolais et yo kana lelo mutu ango a baluki a commis ennemi ya peuple. Est-ce que ngai na kosa na ye base? Non. Tango a commis siko place nga nazalaki na bengani ye comme amu no makasa o tcheki musicien liboso so nini na ebite du coup et ça dit oh bon monaki j'avais besoin de le faire du mal comme je suis interdit na France na ko simba so mutu na nzoto te yango na suka ki na otindika eka ka bima place nga nazali pona ko éviter ki kaka par rapport à l'interdiction za nango si éviter ki pona na interdiction et puis ya yebi yo rotike bongo te bo rosa lo kwanengo na te oh na éviter ki e parce que ayebi pe mutu ya benga ki ye a signaler ki ye ke ba bien zali wana po se les ino ayebi po na vidéo koyoka soko betinga na okangisa yo bobanda koyoka maloba na ete soko simbinga na okangisa yo parce que na benga ki e kwa yeba ke yo zana ozo tourner émission. Est-ce qu'il y a un temps ou bien sur abimi wana par hasard peut-être studio na bino ngana bimela kayo awa sa ko benga na ngena le kaka na camion nga na osala na kota na c'est le contraire ponga na zwaki ya lobi yondi mto bandaki ko yebise ko zo ba ya kufi ozo seka lokola wilingoma yango ya silika na lobi ngai na ko seka ndenge nini na moment oyo ye obi tikali yo non na lobaki tango to bandi ba discussion ngai na yebite soki akoya obe na ko banda ko yeba ndenge nini c'est les na kufi non na banda ndenge nini soki na lobaki yango tango peut-être tango to discuter wana OK et puis je le répétais que tikali yo parce que azana poison na nzoto. Oh, mais nga na yebi batu wana place kendaki ba beta ka ba posa ba 5 ans yozo kanisoza mobimba megolata yo après 5 ans et comment manifester? Oui, comment manifester? Yebi batu wana te omoni ba congolais tout ba ke kuna bokoyoka
bokoyoka surtout oyo bazalaki na komba bosali erreur wana bokesa lié na bato wana bokoyoka ata 3 ans bomona banzote bandi okonda bato mosusu bokanisa moto wana sida me bokanga date ya lelo keno moto wana betaka tour na Rwanda baokufa me ayebaka yango aliaki mbongo ya Willy Ngoma oyo eza na oyebisa se les unes vérité papa ozwaki mbongo ya bato wana osombeli yango voiture sala mpe matanga ti tozela mpe otia osuwa sale biso mpe toya kolela ti lelo tozomona sale te tozomona eloko te esengo kaka kozwa mbongo ya moninga lelo moninga akufi okolela ye te me nazotuna sele zino sala matanga ti sala matanga asala ngo na Paris na Paris kasi tozela te mais selon ye azana ba doute alobi apesa biso na information sur te soki Willy Ngoma kufi ou pas papa chef na bango bisimwa oyebi bisimwa maman auti koloba c'était un assassinat ce que vous avez fait donc azo regretter acte wana bosali acte nini ba congolais basali bongo tango ba boma ba généraux na biso belé bakufa ba mbuza mabe ezaki ba acte mabe te mais lelo siko ya bangonde siko ekomi acte ya assassinat mais batika ba jeko bazala batu ba raisonner rapé c'est bien beau de tuer les Congolais mais là ceux qui bango bakufi et comme problème mais non batika bizali mabe wana ezaki bezte na sele non on a ça bezna ende yenda ki kokuta au place akuti nga place on a ça na bezani et puis na provoquer na ngai te azoya komilingisa pa na ngai ko simba ngai peut-être ayoka sur la malasi po tala vous comprenez oh mais oui ah bon mais ça attire aussi hein oyebi ke na yoka na nchunga tata o ya ndeni parce que ngai na o éviter bon mona bino nyoso je voulais pas les toucher na na posa obeta été parce que na ngana beta selezino na roba na robeta e banda tongo ti pourquoi et puis na robeta sans le longo la cravate na chaussure na makamneuse na veste na robeta e kaka donc na obeta en distance mais na linga kina ngati na ba congolais nyoso ba mona vidéo wana message kozani mais on a une aventure musu ba lobi ba penza ba mais nana ebité que babin si s'énerve et soukara bongo parce que moi pour mon pays je peux faire tout hein, et je fais tout pour mon pays. J'étais en prison, je regarde na sito biloko le capona makamnyo sona sala pona mboka nanga na nyata batu ebele obeta na beta batu ebele ba beta ngai na bimisa ba mbongo nanga batumbanga ba camion ba panzanga ba voiture na ya na ba mbongo na marché makolo banda Bruxelles banda Paris ti Bruxelles pona Congo. Moi je namona ka mutu alikinga na combattre na ndenga libanda bo amona raiti na sala tellement trop na mobiliser et puis ba période on na mobiliser maman ba période oyo donc ba internet o bino bo sala la biso lelo réseaux sociaux ezala ki penzate biso zaki bouche à l'oreille nazaka na massa nanga moko Sylvain Kino un grand frère à Claudine Kino c'est mon compagnon de la révolution. Ye to bana ko beta ba makolo mona pesa to kota nganda to bana na midi to 6h23 to kota bangana to mobiliser peuple congolais to mobiliser lelo eloko boti lelo fui na ngwe monani mais biso to comme absent tala batu ba comme okene ko profiter na souffrance ya peuple congolais obimisi makolo na Paris a za lokola paradis Paris a za lokola carrière mine d'or soko lamuki na tongo tous les jours ozoa okete kamboka na yo pona mo voiture ya kimbambala oyo bana mindele basumbela ngo ba mikinze bele oye ofsala batu fier mais non voiture à occasion papa biso to yana ba voiture na kati ya komba ba panzi yango mais batu ba ya makolo ba récupérer bomengo na kati ya souffrance ya peuple congolais eza ko kamwa ezo oyebiti lelo elekela kanga esprit ya ba peuple congolais esprit ya ba congolais. Ok, merci. Bon, on va avancer. Hein. Voilà. Mon équipe la conférence ou bien conclave au Salamaki na Belgique. Donc, on a présence il y a Boketua Yambo, na commanda iso, na maramo etali sauvons la RDC.
il y a ex-président Joseph Kabila. Batebele basetonaki comment est-ce que bokechu ya mboka koma kikuna yepa lobaki ke non bango bazo komisa peuple mokonzi parti politique donc bazana droit ya ko kutana ko solola et tout n'habité opinion yo za ni bien point de vue par rapport à non le travail et abatouan otangi bakombo et banaka bandakala na dénonçant yango il y a plusieurs années qu'ils sont pas avec nous mais ba congolais bazaka toujours na retard il y a réflexion ou bien ko comprendre des choses na fingama batouana nyoso baloba yoza jaloux na ye pona boinga c'était na cause la jaloux ya mututé pona Congo na zoye sabino ba congolais ce sont des commerçants ba ya ko lukambongo pour ba vivre. Moi, je ne suis pas là pour chercher de l'argent. Si j'ai besoin de l'argent, maman, so lobi na toke lelo. Hein, maman, okomona ke ngana yo so toke na caméra, okomona mbongo ngana ozo. Mais je suis pas là. Mais le problème na bango za lokoso. C'est pas mutu ya bana ko finga Kabila misuma vondo boye na boye. Lobi na tongo akomi ami ya mutu ya bana ko finga bana tongo tu pourquoi. Et lo roni na ke lukakuna po ba pesi bango mbongo. Et puis mbongo mike ba 10 000 ba 5 000 et loko ba congolais bazo kufra ba miette mais tango siko ba teki komba na bango kuna tango mutu wana récupérer bango impact na gaz tout bazaki na ngona makamba Congo esili ah bon nazomona eloko nini ba congolais o ngai Congo ba na bundela ka Congo na obundela Congo ya nini ya koluka mbongo lokoso. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé na ndeko na yewana bazwa mbongo ya muzitu tango muzitu azaki ex premier ministre ya Kabila basala conférence conclave ndengwana bapesa bango mbongo bazwa mbongo ya ba concert po ba concert banda kozonga na Belgique o babetaka nga na Belgique batuana bazwa mbongo ya Moïse Katumbi azaka kutu na salaire et pas Moïse Katumbi parce que batu ya Moïse Katumbi ba ko contacter nga na Paris ba bisinga ba ndikono mususu bazaka na biso na ba pesaka bango ba salaire ngana lobaka non bazalaka na Laurent Sokoko za muntu ya Kabila. Donc ces gens là Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Oh, c'est ça. Il a dit c'est ça. Est-ce que ça? Voilà. Moi c'est azwaka. Ndenge na tamboli pona lukayo. Ba singa utuza pesa obunga te batinga na adresse. Yambanga nanu sango yemene panzani Gladys Mara Lafayette. Moi c'est azwaka. Ouais. Olongola mambo exotique poto liaka ka awa. Siko ina mambo koli tande na koli na babi awa vitesse à TGV kosa. Na ye na boyi ko bengo na téléphone na biso na bina benga yo. On préparer na yanga mona na misu. Batinde balotika bakoli message zo kene kitoko zo na koli na ngazo na koli na. Maman, merci. Est-ce que ça non sérieux là? Non. En tout cas, est-ce que ça sérieux makambo? Ba bakoli na ko banga. On tinda bo ba carton comité. On s'appelle ba carton na yo. Ba carton ezali, on les a fait maritime et ça là toujours 45 jours par carton ezali. OK. En tout cas, à vitesse à TGV Si on avion combien de jours? 48 heures. 48 heures. En tout cas, on a un système d'express. Tout ça là renvoie 3 fois par semaine. Donc, tu allez mardi, jeudi, na week-end, vendredi ou samedi. Donc, 3 fois envoi par semaine.
en tout cas vitesse à TGV kande na sepeli na coutume et puis na sepela parce que yo ba prix nous abordable parce que nous sommes que tika boyo 1 kilo ce que combien ba prix na yo na bisio en tout cas awa ozala décider en tout cas ba kilo nazana no eloko mo faut retenir sans frais à dossier ça la frais à dossier te au frais dossier to ça la frais dossier exact le kilo c'est 15 € dans la dossier exact au tinani à partir à 10 kilos sorti 10 kilos kilo est comme à 13 € na ça la prix au sali 10 kilos et comme 13 €. Na kisasa pe en tout cas la facilité ba maman ba papa na facilité bilo na ndenge ni so za na mbongo te olobi otinda koli muta kisasa futa kaka yo ndengo moni otie koli na kisasa c'est la normale mais koli ko longa awa eke ofutite eke futa manakini ah oui OK ofuti na kisasa so otinda biloko na kisasa na kasavu na Boussou Jano 111 bis sur Birmanie au moins ba koma Gladys Exo qui pe ba koli na Angola lisusu voilà na Angola lisusu ba suika na kin sisi na kisasa te tozo ke malembe to koma pe na ba Lubumbashi mais siko to wana mingi na kisasa na Angola pe ba prix en tout cas ils appellent moins cher le kilo ya Angola eza na 20 € ya pam point aérienne Paris Angola le kilo c'est 20 € Gladys Exo en tout cas na place au Bungate à toi na Château Rouge on est au 36 rue d'Odoville 75 018 Paris. Numéro Zali, hôtel 0033 6 15 58 10 87. Makambo akobanga esili. Yo koma kobanga kotinda koli po ba mela yo po ba escroka yo ba carton ba escroka yo koli ekoma te. Tala chez Gladys Mbala Exo envoie sur ekomi koli ezo koma ba famille ezo sepela. Makambo robo ya kobanga esili. Ba chance balabala pe esili. Wabiso lingoli ya bio, olingoli ya malangwa ba otumba mbisi ya liboke pe musu ya ngwana puis tona makasa kwanga ba selo liboke. Machari, tona maman Hélène ba otumba ntaba wa kitoko. Tout le temps je vous recommande maman Hélène qui souemi adresse ezaka moko na Damari Lelis. Ba sabino te o Damari Lelis ba place ezebele o ko lia bien ko se régaler tellement bien awa. Gwanta ba ezaka chez maman Hélène non tout temps na ngo te. N'est-ce pas 77 awa ezarati. Toli araka la Damari Lelis chez maman Hélène qui souemi. Cadre mo ya posé ya calme même na hiver toza na place mso ya propre ya classe ya kimia o bitumbe bimarate o ba matalana pe zakate muta ya li ameli na balangwa Thompson ya liboke ya bonde bomoni boka mboto awa makasa totiaka ngo yango yo toza na ngulu toza na taba poso toza na mabumu taba mitwa taba toza na monganza mboto nalambaka pe ya ba Camerounais nalambaka pondu ya limbondo ezalaka pondu ya soupe nyonso lingi kosala commande pa mamele babe rataka te tous les moutons alingaka lia bio en tout cas faut leka po biso mono basato yaka boyo liaka bien eza chaud komila ya kolia botaka ma paradis numéro ezalaka moko 456 avenue du colonel Fabien 07 53 82 87 77. Donc venez manger ici bio na bio. Ça cause. Ils ont dribblé le peuple congolais pendant un certain moment, mais comme peuple, c'est qui n'a pas ça ya koyoka batu. Mais nzoka batu ango bazala ki na peuple té. Non, lelo bolingo lo ba combat la bango nyonso ke na mai. Mais bien sûr. Volo ki ke bazoyoka na susu té. Oh, mais na lobi yo kanisi acte wana ya trahison. O basali. Ko rejoindre bato yo bauti ko gouverner biso pendant 18 ans qui n'ont pas construit même pas un hôpital, qui n'ont rien fait, ba s'enrichir bango moko. Bato wana basali le biso même pas au parc naturel ya Pamba. Ba peuple congolais ba ke zo mu peuple basali yango te ba kati kutu banzete na boulevard des 30 juin na ville mobimba nzete ya kasuste moi comme kongala lokola mafuta batiango na nani na plaque chauffante batuana bango oyo lelo oyo ba ke rejoindre
soi-disant sauver le Congo. Bah sauver le Congo na nini? Pour bazala ki wana ba sauver ki bisote. Bazo boma biso lokola bante. Participer ba yo kamaka. Ba ko participer comment bazala kana bango parce que chef na bango a imposé bango cette fois-ci bolera mbongo nanga bokozala nanga ensemble. Ah bon? C'est comme ça? C'est comme ça maman, yo politique ya randeni. Nous mourons ensemble, nous vivons ensemble. Si présence à bango ezala ki pour Joseph Kabila a imposé ki bango. Mais bien sûr. Leur leader, le lobby, il faut beaucoup tabino tout. Boler ambongo nanga, bokozala wana po peuple congolais eye bake eza eloko ya solo ba congolais bazana kati. Donc bazaki na choite. Bazaki na choite, yango moni basali wana pe basali mpiaka. Piaka. Oh, les chouchou ana. Piaka bokechu muyibi, piaka. Eso muyibi, piaka. Peuple congolais place tout pour mona des individus na bobeta bango, miyibi. Vous comprenez? Baza ba vrai ba miyibi, ba trahir na ndenga lokoso et puis par la jalousie. Le problème c'est quoi? Je vais t'expliquer même maman na likam. Au moni tu kondenga Félix Tshisekedi dans na pouvoir lelo. À reconnaître bisoti, à pesi biso mbongo te. Et ça politique. Ce que lelo yé Tshisekedi à reconnaître bisoti, c'est pas grave. Oya koya après, il peut reconnaître notre combat. Pourquoi les trahir? Pourquoi vous allez presser? Pourquoi vous allez presser? Et ça, quand Tobima qui était pour tous au pouvoir ou tous en bon, non. Et vous avez la volonté, le peuple congolais, de choisir biso. Ah, ndenge nini bato babundela ka biso babana ko bimisa biso libanda balobela makambo peuple congolais, botike bango boy. Et récompense c'est koya nango. Oya salaki na bosolo. Vaut mieux commencer mabe, mais kosilisa malamu. Mais bango bandaki malamu, basilisi mabe. Et nzambe alingaka bongo te. Nzambe akopinir bango. Nzambe akopinir bango. Nzambe makasi mingi. Oui, Nzambe akopinir bango. Makila ya peuple congolais o babanda ko belela et kopinir bango na 4e génération ya libota na bango. O ngana zola kila bango e kozwa bango. Oyo ngana zoloba soki naza na peuple congolais o ngana lia mbongo ya mutu na komba o ngana participer na busolo e kolanda bango parce que o basalanga babomanga parce que je te noyau dur ya combat na bana koboya tout ce qui est l'argent, tout ce qui est corruption, ce qui n'a rien à lobby, non, ça se passe pas comme ça. Et non nanga bana ko peser, c'est pour cela bana ko lukanga babomanga. C'est pour cela que t'entends partout. Il voulait même bâtir un poison. Bateau yo monio. Ba invita biso na restaurant moko bo chance na yate. Batou ba sumba pulu. Na Belgique bateau yo monio ana. Ba kenda ba sumba ba pulu. Ba diarrhée à danger quand on comprendre que c'est poison. Nzamba munene. Et c'est qui poisson moko faible et ça est bon qui mutute ba yebi bato makambo na oloba bato et comment une période moko to okende na Belgique to bana olia sous ensemble été mutu na mutu comme olia na restaurant na ndenge na ye parce que depuis to olia ka baninga na ngamso balia ka biloko wana pulu le ka bango nyoso ba komona que non c'est pas bien ko kenda ko olia ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Voilà. Ah ouais, donc votre balance avec attention, donc c'est bon, c'est parce que rappelle dans qui temps au solana ba on va éviter bazo comme un parti politique. Créer parti politique avec un ennemi tueur du peuple et faire l'alliance avec un diable. Toi tu es aussi diable. Comment mutozaki diable loba commission lelo. Lobo zara na bino ensemble maman. Toboité ko créer parti politique izana ngoma bete. Ya souhait à mutunyoso. Même nga mouvement du peuple congolais. Et comme un parti politique, maintenant je fais la politique. Je dois faire des alliances. Je ne peux pas faire l'alliance avec un diable. Atayo moko. Boko sana bato basali bino mabe des années. Non, attaque peuple congolais ango alimbisa kame. Oyo komi ko limbisa kindoki. De tobo sana facilement makamunyo seleka. Place barama tongolo bakufa, barosi mukendi bakufa, batwana nyoso ba martyr nyoso a Congo, 20 millions de morts bokechuna et so banda ko belela lelo babungi na minoko na bango, Kabila est devenu saint, leur leader. On m'a ezama mingi peuple congolais. Bo skizenga soki na lo ba mabe, mais ponanga na moni bandeko oyo bazama be makasi, bakobo ma Congo facilement. Il peut détruire tout le monde facilement. Déjà basala yango en cachette. En cachette. Donc pour moi,
place tout peuple congolais komona bango so il s'agit ko bokela bango mabanga bokela bango mabanga baza na biso li susté baza so na combattre to rallier bango définitivement. Ah bon? Oui, to rallier bango définitivement et tout le monde est d'accord. Mamono yebisa yo robenga bandeko na biso mususu bako yebisa yo donc bango eso commandant eso na bo mutu nyonso asa rallier baza susu na combattre. Non, mutu nyonso asa rallier na M23 sauver le Congo AF soki nini oh nini bar soki nini boza so na combattre bolobela makambo peuple congolais te. Vous êtes des ennemis du peuple, c'est tout. Voilà, on va avancer. La semaine passée, l'Union Sacrée, il y a qui ça l'installation à Paris, donc section France, l'Union Sacrée, ils ont actuellement à Paris et puis ça qui va président et tout. Il y a qui pena mais parce que belle balobara yo travaille na président Félix, mais pourquoi ça l'a quitté? Qu'est-ce qui se passe? Ou bien ça l'a kaka na ninga soubassement ne bossa ou bien déjà pour être clair, installation wana et salami à Paris. Yo bon, déjà, je n'ai jamais fait l'alliance avec personne. On a fait l'analyse, place na moni mabe na goloba, place na moni malamu na félicité bango. Exactement que na travaillé na président Félix ou bien na qui que ce soit non. Dans ce cas-là, on a alliance jamais na parti politique moroté. On a homme du peuple, soldat du peuple. Rien à voir na makambo batutu balobaka. Pour la question na oningo autour na ngai union sacrée bon na poto rôle na ngozani bazo soutenir mkonzambo ka baza vision moko na chef de l'état bon na poto siko baza du bon côté de l'histoire bon siko na poto ça la diaspora congolaise ici siko diaspora pour sani idée na bangozani pourquoi balia président de la république na gouvernement bambong c'est tout. Oui, copie ngwana ba kosa eloko te ba se les ino union sacrée ba se les ino bango ba otambola ba osa ba publicité ya balkanisation ya République démocratique du Congo. Union sacrée ça ba on. Et ça ba eloko te. Je pose la question au président de l'union sacrée de Paris. Batu oyo bazo bima na ba Goma bazo kende ko la propagande ya nani ya balkanisation bazan à Paris. Qu'est-ce que l'union sacrée fait? Juste pour beaucoup ça représente de la République pour bolia ka bambongo bozo linga ko kene misala te bo s'enrichir banin lobi na tongo soki balingi ba komisa mutu moko ministre ya diaspora ale ba ko trier na nani na union sacrée. Ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers comme les Célestines tous. Ba oluka ka kwanga bana elo mo te ba ko expliquer ngana okesani. Union sacrée tango biso sala bitumba ezalaka le londe union sacrée pona Félix ye moko président Félix so kaza mayele penza aza muntu a raisonnaka est-ce que kondi mabuso bana te si to banda ko tambula na bato to banda tambula ngai ye mwasi na ye bande ko na ye na ba Roseline Mbombo wana bato nyonso lelo ba entouré bango si bazaka bato a peu perdre tango bato kabila banda ko ya si babango bato kaka bakomi lelo union sacrée nde ba okende ko betela Kabila maboko na boy ko tanga bango ba kombo ba se belenga na monaki bango wana ba aventurer wana nyonso quand on peut perdre zo sala ba bloko na ngona ambassade c'est le même qui partait là mais bazo lelo ba sala plateforme pona ko komisa mukonzi pona ko komisa boye pour mbongo ebimaka ba leka ba mbongo voilà et les gens qui ont travaillé pour le Congo même attaque au tanga combo ya pamba parfois les ino hein omoni ezama ka moko na kopesa bango raison te ba na colère po soko tali bien ba ke pas diable pourquoi mais bango ba sali musala ba se retrouver pété mais ba manka kinde ba manquer de maîtrise du soi au mutozaka bo boanya mayele baza ba to rozela rara Tshisekedi na kuzu. Un jour, on a besoin de biso. Bazaki batumoko il fallait qu'il ba mobiliser peuple congolais ba continuer ba marcher na bango. Ba sa na bango ndenge to banda ko sa liboso mobilisation mais bango ba préférer ba kende kota en alliance à Rwandais. C'est ça l'erreur qu'ils ont fait. Tous ces gens-là que tu montres là, ce sont de faux gagneurs d'âme. Ils vont rien faire. Les loso que tu sais qu'il y a quoi au moment na bango susté.
Ils ne vont même pas les défendre. Union sacrée. Bato union so ngaso na lobina signé bango na Paris. Au moins groupe tout na repanza ngonga. Oh, ndeni. Oh. Paris za ngana ba petit à Paris. Ils a fort hein. Ils a organisé. Ils ont organisé à Buzo bangam tu na édition. Maman, na mona kio boye. So na lobby to s'organiser na ba petit na base. To lobby qui est beau à partir de l'élo tout ce qui est dignitaire. Il y a ce qui est de ma colorate, to lia bango na ba hôtel. Raison ezani. Raison ezani to revendiquer ba dorana biso. Oh tous des bêtises. Pour voler un bon en Congo gratuitement. Et ils n'ont rien fait pour le Congo. Tous ces mondes qui sont ici. Et je le défie, je le dis à haute voix. Ce balingi to beta na to beta na bango. Nana troupe hein. Blagité. Et puis bango tout ba yebi. So na bani ko benga ba base ba boala be na bimisi ba pété ba grini na bimisi ba crée ba nini ba sarcelle na vani na bango des réunions to bani ko fouiller la pakata bango tout tere ko tika la vite tiko Union sacrée ani ya ko dem konzi mbongo na dem konzi mbongo et nous qui ont fait le travail digne de son nom qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Qu'est-ce que je vais aller foudre dans la merde? Alors, maman, posez-moi la question, Mboka. Où est-ce qu'on est énervé? Mais ça fait partie aussi, parce que quand tu as que... Au moins, bilongana nyonso, bilongi nyonso, oyo moniawa. Et travailler na Congo na eloko te, maman. Mutu akosote, baye wana, ba mususu za pona tribi. Ba mususu baye wana po ba eloko tambongo. Mamba tribi kututika. Oh, menga mtu na bisho. Tribalisme ezate na kati. Ah bon? Ngana websa yo. Ah. Na yebe belé olega yo. Quand les choses ça se passe, on m'appelle, je dis non. Ça se passe pas comme ça. Ah, oui, Union sacrée va bien une installation. Mais ngana yebi presque bango to, ba yebi. Na yebi bango to. Je suis pas besoin au kende kuna parce que je Président Chamala oyebi. Na yebi bango nyonso. Papicho Chamala. Na yebi bango nyonso bango to ba yebi ngai. Et tous ne pèsent pas na poids na ngati. Na roko takunate parce que ça ne pèse pas ya lokola na mikoti na kati ya mai na zindi singa moko. Nokesani. Nokesani. Qu'est-ce que je vais gagner dedans? Donc batika ba aventure yako lia ba mbongo ya président gratuitement. Soki baza base venza ya président ba fouiller bato bazo utana ba M23 bato bazo ko campagne de balkanisation ya République démocratique du Congo bazo s'organiser ba bana ko sala ba marche ya ba M23 bani ba bunda na bango ba bunda ba selezino ba utambola ba pichu chomongo tout ce monde là mais ce que le rôle na bango na Paris ezanini biso ke longola ba chemise na ba télé pour bana ko swana pour na makamboka mais bato musu ba olia ba mbongo malembe nanga kitoloba rapidement bato sili sali pour ya changement ya constitution déjà peut lobela yango mais tout moni lelo comme pe sous kozwa en plaire musu soit apparemment et président Félix azo tenir na yango parce que Union sacrée peut déjà ça pour parce que selon les dieux c'est ça les deals. Il y a un rôle à l'Union sacrée que tu as maquillé pour un changement de la Constitution. Réviser la Constitution, ce n'est pas méchant. Si on veut réviser la Constitution, il y en a un article qui a changé pour l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas contre. Mais interniser la personne au pouvoir, c'est là où il y aura un problème. Moi, je vais parler sagement. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être, ils ne se préparent pas à ça, ils ne sont pas au courant de tout ça. Yoka mama bien. Lelo oyo, tozana alternance moko ya bien, oyo batutu ba féliciter République démocratique du Congo, na ba nungu na ba turbulence nyonso ezana kati ya monde, et na kati ya République na biso, en particulier, tolongwe na séance ya ba bitumba, ya ba assassinat, il y a qu'on soit pouvoir par les armes, tout comme qu'on soit pouvoir par l'alternance politique. Ça la propagande na yo, ça la makam na yo, mobiliser peuple congolais ba voter yo. Mais ce qui est loko wana, to lingi to komisa yango, to lungi to longola yango, to ko remplacer yango na nini. C'est là où moi je vais me répéter 1000 fois.
Ce qui peut changer constitution pour na batu batikala na pouvoir ndenge na yoki lelo na ba radio ya monde. Il y a quelques ministres que j'ai suivis avec beaucoup d'attention. Oh, bongo soki to changer constitution, to tiki pouvoir, to tiki la banane. Et ceux qui étaient devant eux, batike la ki banane, batike la ki batut. Bango baza batu, bazo ki pouvoir et pas ya batu. Bango pe faut batika pouvoir et pas ya batu. Soki ezali ke ba changer l'article 220 pour ba komisa yango que le président actuel de la République démocratique du Congo de s'interniser au pouvoir, c'est ça qui va donner la force aux M23 et aux Rwandais et les autres qui ne se manifestent pas, ils sont encore dans les maquis. Et donc cela veut dire peuple congolais a souffrir vie naie mobimba bitumba ekusi la rati. Pour nanini parce que balingi basa erreur et loko oyo et créa que bitumba barande bakota na mboka na biso Mobutu asala yango na yoka ki balobi Mobutu a changé ce qui cette fois constitution. À quelle époque? L'époque où le peuple congolais était flou, oyo télévision saka moko ezo yembela Mobutu jale lo banda tongo tipo quoi. Les lots na ba éternel mututo comme na liberté d'expression. Les lots comme na ba groupe armé mutawala la muki ayebi place mando qui était kamaka. Ceux qui bosali acte wana il y a qu'à s'interniser au pouvoir, de changer la constitution, que le président actuel de la République démocratique du Congo de continuer de faire le 3e mandat. Mais Bolamou c'est pas démonios. Ils ont compliqué. Ils ont compliqué. Et les militaires qui sont là, Badongola Miso, Batalaka, là, actuellement au Congo, Bazobanga démocratie, non, le président de la République, il est entré au pouvoir par les élections. Aucun militaire ne pense pas au coup d'État. Mais si vous vous changez de constitution, vous s'interniser au pouvoir. Alpha Condé, tous un exemple, qui n'a mis son abus au monde. Alpha Condé, ça a coup d'État pour les Loguanate. Ça a coup d'État. Ça a président et belé Afrique, coup d'État pour les Loguana. Omar, comment Ali Bongo, ça a ngoté par Brice Olivier Massoguinan. A sali coup d'état pour nanine pour na komulinga ko multiplier ba 3e mandat. Donc ekoya ko sala erreur mo comme nene ngesa ma République démocratique du Congo ba faction ekobima ebele. OK. Ba rebelle ba kobima ebele. Moi je préfère de garder cette forme là que le papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba s'est bâti avec les Liaou, les Kibasa et le vieux Dia qui est vivant encore. Hein, grand politicien Congo, bunda pona eloko oyo mwana ya Tshisekedi azui yango. Et que ça la honneur, moi je sais. Et moi je connais certains Félix a lokola ours ayaka malem. À un moment a koki ko changer na makanisi. Au moni l'empire qui est tout autour de lui veut s'accaparer de pouvoir. Okay. Maintenant de lui-même, je ne pense pas. Parce que quelqu'un qui a grandi dans ça, il connaît que son père s'est bâti toute sa vie. Récompense, oh, il y a zoui. Olé, papa n'a pas fait mais moi n'a zoui. Mais il y a quoi, bébé, ça y a ngoté. Très bien. Ça va déshonorer son père. Ça va déshonorer le nom de Tshisekedi. Mais l'entourage, il a poussé. Kulutu na jewana bakoya ko telenganisa Kulutu parce que c'est le seul et l'unique président de la République démocratique du Congo ce qui a silisi mandat na ye a kotikala calmement na Congo et nous tous tobana ko kende kuna pour toujours lokola matière exemple pour se ressourcer et puis leur famille bakotikala à l'honneur jusqu'à l'infini parce que ekozala eloko ya Liboso et Salamati. Mais au moins même Kabila, parmi les grands présidents du monde, ceux qui se maîtrisent par rapport à la rébellion, créé Babylone na bango avant na na kingakati, ceux qui kamba Congo lingeya, balamuka telemi wana non Salamaka boité, za boy, vandi bongo. Mais ngana kosenga na batu nyonso balandinga. Na batu nyonso oyo bakoyoka nga mabe. Bameka ko raisonner na eloko na lobby, ce n'est pas bon. S'il s'agit de préparer même un dauphin,
oya kozala na lignée na ye à préparer mais qu'on changer constitution pour guider atikala na pouvoir ou bien se internaliser na pouvoir, ce n'est pas bon. Géographiquement, ils sont mal placés. Merci, voilà. Merci beaucoup le général Babé Masombo, merci d'être venu aujourd'hui, merci pour le temps accordé. En tout cas, Tokomi Nasuka, un dernier message pour Tokabona. Message d'Anga Souka, j'aimerais bien le peuple congolais va comprendre que biloko tout na lobaka. Je pense que après Mikolo, il fait nango ezalaka. Ezalaka na même journée, na même tenté. Mais après bâton, beaucoup de monde yaya na biso na lobaki, leki na biso na lobaki, noko na biso na lobaki, papa leki na lobaki. Donc cela veut dire ce que je suis en train de parler c'est du sérieux. Donc Congo batu bazo lingelango boule batu ebele. Alors ceux qui batu bazo lingelango boule botimba avant ambiskadeya. Botimba, timba. Vienanga Félix Tshisekedi timba. Kolanda peuple était, Kolanda tourage na oté, mon frère, tu as déjà fait, vaut mieux commencer mal, finir bien. Yes ko abanda ki ndenge tolobaki liboso parce que ngana za nga franc, liboso tanga zo ki pouvoir, na bana ko lobana viwana ba boye na boye. Moi je suis franc, ce qui est bien chez moi. Maintenant tango mutazo sala bolamu na lobaka pe vérité vieux, ozo kende bien. Ozotindika bato oyo bien soki komi na moment moko si baguerre oyo organiser élection on se retirer na yo otika le père de la nation otika le bonga et pas bato mususu ba conduire muto akoso te vie. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. C'était là le général Babé Masombo. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés, branchés sur Elengia Congo avec l'ère du débat. Dodi Jasou Kalami. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Au revoir. Au revoir.